Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Tout le monde est d'accord. Binomo bozomona ba innovation na attraction surtout na RD Congo Info bozomona la femme du patron Dani Bokombe de banzembe zoya malgré tout ba combattant bazo senga ba kota na kati tozo tala so to chaba on a mabanga to éviter mais bazo senga bisope ba kota na kati. Donc lelo ce qui n'a yé devant vos petits écrans, devant Internet, Nabato Bazolanda Biso partout dans le monde, grâce à la magie d'Internet. Vous voyez que mission Nabiso est d'une façon virale et pas à la vitesse. Donc, le lot naïe pensa pour tous en a besoin ya binobo loba na place na biso so biso to lobi bolba oh bango tala baloba loba. Donc, vous voyez que Première République na Congo ezalaki to donc banda to banda dona banana le banda to banda to 4 républiques. Donc 4 républiques ba présent au ba leka na mboka na biso bazali 4 n'habite so bino ba combattant bozana ba président na bino mususu to yebite mais au président officiellement au ba leka ezali 4 na kotangela bino Joseph Kasavubu yé alekaki na Première République azali na Première République après indépendance président na biso ezali Joseph Kasavubu. Après, il y a Joseph Désiré Mobutu. Ou après, authenticité, comme Mobutu, c'est quoi Kukumbentu, Wazabanga. Après, il y a Musée, donc Laurent Désiré Kabila. Ensuite, au Suko, il y a la 4e République, il y a Joseph Kabila Kabange. Suko, il y a tout Nabino. Il y a le président Nyosotu Oyo Tozui. Donc les 3 premiers présidents d'Abisso, les 3 précédents présidents d'Abisso, Bakoufa, mais Togoï honoré Bango à titre posthume. Donc Tozo Senga na bino bazota na biso, ceux qui n'avaient présent surtout au Balekepa na biso, na Congo na biso, Togoloba Joseph Kasavubu pour la Première République, donc Joseph Désiré Mobutu, 2e République, 3e République, Laurent Désiré Kabila, 4e République, Joseph Kabila. Naba président nyoso baleki pona bino biso tokolo bateso tolobi malgré que boyebi position na biso so tolobi ngana tsunami Dani Bokombe la femme du patron boyebi déjà na dit londole boyebi déjà que toko pona nani bon là msusu ya grâce mbizi la sexy boyeba te mais biso boyebi la msusu toko pona nani mais na idée na bino mais er mo repele msusu ba do bozo bunga donc naba président nyoso tout baleka nani yango pona bino tokoki ko lobake akoki ko koma na ye roi na Congo na Zaïre na biso na Congo akomi na ye roi avant de ne libela donc pona président nini yango toko changer constitution to bisi non na musala yo zo sala en tout cas koma na roi toza na besoin président mususuté to ça comme moi break bomoni parfois choix na bino ozala passe mingi donc to ça na break pour et pesa bino massage à motema to chibino boka nzembo oyo vraiment e kanga ete tina Noël tina babona netina ba année prochaine donc nzembo oyo papa wemba avenanga leli venanga ba yebisa ki mais ndima yite a leli mais vie to rattraper donc boyo kapenza ke papa wemba leli Dani Bokombe na nzembo moko kombo nango chéri D papa wemba leli na kati Botaga écriture ya Yvon Moupala la pépinière donc to Tigibino Boyoka Chéri D, une chanson composée par Yvon la pépinière chantée par Papa Wemba pour Dani Bokombe. Ensuite Tozozo na plateau. Sake kinyo mwa pona kesika koganga te ngomba la komatanga moko ngomba ya bizibeli ya pasi ya mawa na matiko na olikolo na moni yote ezalaki nango sendata na lamuki na pongi danyo zali te Dibukombe ya André Kimbuta le haut sommet Candeleo Tala seye longa mwana Dieu
célèbre journaliste Adi Londolé est beau comme un dieu. César Ngadia, Cléboa toujours. Souci. RD Congo Info, tout le monde est d'accord. Même les tchors. Grâce Mizi et la sexy. Bolandi, il n'y a rien à dire, Boki, Nzembo Aboye, donc au Congo 1000 fois pour l'embatter, donc Chéride, très bientôt donc était au Borobinango, vous avez Binomoga, RD Congo Info, Dani va comprendre, était Bisoge Logonini, mais ils attendent à Dani Bokombe. Ils attendent à Dani Bokombe, donc bateau à Taba on dimate, mais en tout cas bateau on dim. Ils attendent à Dani Bokombe, donc Chéride, très prochainement donc était au Borobinango. Monaki, le Tobanda, to récapituler Moukier, donc Joseph Kassavou, la première république, qui est après indépendance à Yaki, à Eritaki, Biloko, Belge, Batika, qui vit son indépendance, donc à Salaki, par exemple, Moussale Belete, parce que, côté qui confusion, il y a na premier ministre, Lumumba, Lumumba, c'est le premier ministre, mais il y a une moto trop, Kassavou, il y a une marque, il y a une logique, d'autres éviter, Soki, d'autres qui n'a pas marque, il y a une logique. Donc, Lumumba aye, Pierre Petit naye, Ezalaki, Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, Premier ministre, allait, Monika, Premier ministre, à suspendre président de la République. Abi, président de la République, au salarié, donc, na longo lieu. Après, président de la République, Joseph Kasavubu, aye, à l'obike, à longo du Premier ministre Lumumba. Balamo Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga neti ye esprit na leo na zé comme Joseph Désiré Mobutu amoni ke ba politicien ba comme tchaba contre temps Mobutu aye alongoli bango mibale ba moye mogo azui bokonzi bo monaki na 1965 azui bokonzi boyebi donc tokolo ba makambo ya Kasavu Bouté parce que ça qui peut développer après na Mobutu bo monaki donc ba barrage à Inga ba pont maréchal Monaki Ali Foreman et Betty Namboka Nabiso, Monaki Makambe Salamaki, to Tikibino Moroboy Bamakambo, Mobutu Salaki. Après, on a Mona Musée, donc Laurent Désiré Kabila Ayaki, Papa Musée Ayaki, Monaki Melagi Trotté, donc après Tozo Sikoyo, Joseph Kabila Kabange, Bozomona Bino Moroba Makamde Salama, donc Tokomiti Naba HLM. Nakati ya bandal ba otonga banda kwa sika bomoni boulevard ndenge komaki bomoni donc hôpital a minene o ya centenaire o ba bandona ki on le zongi bino mo bozo mona biloko azo sala donc na pesi bino question na bo pesa réponse bo tia ba commentaire na ba président nyoso tout oyo ba leka ba miso ba oh non biso to préféré na biso que il fallait vraiment Joseph Kasavubu a comme roi na mboka na biso ba miso ba oh non biso penza Mobutu c'est que Joseph Désiré Mobutu c'est ce qu'il fallait penza yé penza maréchal atika ba miso ba ah non en tout cas to monaki Mobutu tanga longwaki musée Laurent Désiré Kabila tanga yaki mboke comme ngi penza na ndenge mo penza respect penza pesi penza donc ma deso ba ngo pesa penza roulage mbonga bi tika bidoko mentalité va te changer avec babi donc ce qui est penza bolobi que il fallait comme un roi na soukapé les lorsikotozo vivre époque il y a Joseph Kabila Kabange bozomo na makambezo salama donc binomoko boyebisa biso na ba président nyoso oyo to leka na première république tina quatrième république nana ngo méritaki ba oba Kufa, tu peux faire un titre posthume na oyazali, nana moi koko mérité de changer peut-être la constitution. Et ça te que honnête bah ça la constitution, élection ya biso peut-être constitution na ba changer ngo président oya koko comme roi. Donc question ya ngwana to tikibino bo développer ngo donc to tanga ba commentaire. Donc merci la fidélité na bino donc beaucoup ba émission ndenge bozomona avec Dani Bokombe sous la couette et Zoluka Batu. Donc, batumsu ba comme kima sous la couette, biso peto zo banga ba misu so ba ye, to banga ke bambila ba ya ko bimise na kata couette. Donc bozwa yango kalate, bozwa pe Nikila Maserati,
Likina Maserati pe bémission Zoya, Vanessa le Manoir, bomoni bémission naie, batutu équipe toza nango donc ils appellent ça équipe nationale. Au monde go beta na club, au beta danger mais so ba sélectionner une équipe nationale te mawato. Donc restez connectés sur RD Congo Info. Toujours Cléboa et tout le monde est d'accord. Cléboa, Cléboa. Bineme nanga bameli ba champagne balangwe whisky bayoki oboyinga. Bineme nanga bameli ba champagne balangwe whisky bayoki oboyinga. Bafiti nanga kaka bamasta toliaka tostafaka na bango basalinga mabeo. Dani Bokombe moto aza moto te moto nde nzambe. Sala attention ba petit chéri balati ba mini ba chene ba string ba dendeli mochwa. Dani Bokombe balobi oizata na yo quoi. Dani Bokombe oizata na yo moment na yo. Pourquoi bazotengama? Pourquoi bazotengama? Bazotengama Dani bazotengama Bokombe bazotengama. Pourquoi bazotengama? Bazotengama Nelimpela bazotengama Kimpanga bazotengama. Tout à l'heure mobile oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo kisa ozo dongeni ozo kendo wapi pesa na mbo il fallait le côté il fallait te faire faut te faire aussi mis le colo membre aussi membre supérieur on le colo oni oh, cadeau na mena ki. C'est la TV. C'est là. Omono longoli ngakanda. C'est là. Na sepeliko? Esa ni. C'est la TV rotela ki ça yo compatriote solo. Je ngangai, ngana combattant. Combattant aux autres biloko ya England. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattant solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, comment na sepeli? Notre compatriote, na sepeli vraiment. Ngadios, na sepeli TV. Kanesili. Évite. Donc imbonga bana kutu ke no mela na yo lisi. Ah na kamela. Ke no mela. Kota yaka to kota se. Mobali na nga yaka. Ouais. Va. In Memoriam, notre nouvelle émission sur RD Congo Info. In Memoriam, émission présentée par le grand prêtre César Ngadi. In Memoriam, bientôt, In Memoriam sur RD Congo Info. Ils ne sont plus, mais ils restent dans nos mémoires. In Memoriam, bientôt sur RD Congo Info. In Memoriam, une nouvelle émission présentée par le grand prêtre César Ngadi. In Memoriam. Ils ont fait danser, ils ont fait chanter l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Votre nouvelle émission, In Memoriam. Émission présentée par le grand prêtre César Ngadi. In Memoriam. Bientôt, In Memoriam sur RD Congo Info. Ils ont fait danser, ils ont fait chanter l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. In Memoriam, votre nouvelle émission sur RD Congo Info. In Memoriam sur RD Congo Info.
nakamizoba désir, désir